Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. $20. Ah non, les bandeni. Les corps de l'homme est tortué par des... Qui peut le connaître? Personne. Ouais, dans ça qui n'a filmé l'État a zapona mutumoko ta zapona batunyo soto. Et puis makamba l'État et que ndakezo rapeton. Donc il peut ko solo là. Wana côté na mona ki moi mabe. Mais Élise en soi, elle n'a pas totalement tort. Elle n'a pas totalement tort. Elle a joué de jouaka au foutiété ndenga zoloba. C'est pas normal. Et puis netinga filmé wana monta ba pesa sur na filmé wana. Ce que total mbongo onde bazoloba qui est présent kale bazwaki, ça fait aussi mal. Ça fait aussi mal qu'on se le dise. Ça fait aussi mal. Parce que ma misa obiso to salaka. Na yebi que belle vie a na chaîne nae. Il y a numéro jouer à pesinga yanga muke na tina saki. Na yebi que na apporter un plus na belle vie pa penga muke na nga moko na zongi na nga. Na ko jouer pas si là, a pesinga na zongi. Na ko jouer pas mutu bo pesinga kuteza mo catégorie musu na jouer ka blo musu so mona pas moi na visole ki na ngai héritier chilumbai. On m'a pesinga ko ba franc, mais na seki na nga ka. Toza na caché ba pesela ka biso. Mais yo et net présent Caleb ezaki projet. Auto benga projet. Projet ba pesi mbongo sala filmer. Quand même il fallait baninga ba sepela. Il fallait baninga ba sepela. Ne fisque. Tout c'est belé. Ata $200. Na chaque acteur ba autant so après c'est net biso to zakata ba 17 tableaux ba 18 tableaux. Tu as combien? 50? Oui, on m'a donné $50. Oui, on m'a donné $50. Ils ont pas pris. Mais c'est normal, parce qu'on les a projets. Tu vois, ils a passé. Mais entre nous, les loups ne se mangent pas. Les loups ne se mangent pas. Il fallait qu'on loue. Et ça, il peut passer. Mais prochainement, la Molika Moïse a sali. Batika l'État, baluka babongisa. Et pesi pe bateau pe. Et fungole pe bateau miso. Et pesi pe bateau toli. Baye ba ndenge ko kabola. Nous sommes des Africains des Bantou. Biso to kabolaka. Ozumuko pesi baninga. Comment yoningoli ayo moko? Et ça bien dit. Exemple TV dit encore, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV dit encore, rien à dire. Yaya, un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV dit encore, rien à dire. Voilà. Yassika Eye, exemple télévision et Boti Barési Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barési Baza TV. Donc BB TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barési Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barési Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en anglais. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barési Baza TV. Place ba komi s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on a fini na toutes. Bon nous ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Bon nous ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barési Baza TV. Ba te belé ba retourna zéro bêtise na longo la kiango. Et comme Barési Baza TV mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon nous ba film éducatif. Oh bon on entend papa maman les qui bana na salon.
tobona biso Barési Baza TV bosa na RRT Barési Baza TV Bébé TV Barési Baza TV chaîne YouTube na bino bino actualité théâtre congolais film congolais au Bourgogne en bonne et due forme car à la katia Barési Baza TV abonnez-vous yopo qui sango partagez sango yopo qui sango partagez sango tutu ya kati exemple télévision boki mape mbangu na Barési Baza télévision amoureux tu ya théâtre tutu botala SB TV tutu botala Bellevue TV tutu botala Naomi Barcelone TV Fanny Massoudi TV chaîne tout est diffusé à théâtre Leke TV tutu diffusé à théâtre. Alors boki mbangu boki s'abonner pe ya Barési Baza TV ya Sikaye Barési Baza TV l'excellence c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti. Abonnez-vous. Je vous aime. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, fidèles amis internautes. Bonsoir. Bonjour, grande et ma joie de vous présenter cette émission. Vous nous suivez partout dans le monde. Je suis Barési Baza, messieurs les journalistes. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre attention. Vous continuez toujours de vous abonner ici très massivement sur Exemple Télévision. Alors, les abonnements, c'est gratuit. Toi qui nous regardes, aux abonnés sur Exemple Télévision. Alors, là où c'est écrit s'abonner en rouge, au cliquer, on a et puis cloche à notification. Au cliquer pour que vous ayez toutes les notifications, toutes les vidéos où ils ont la carte, il y a Exemple Télévision. Grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis à ce que tous allons la lucius devant vous. Et je remercie infiniment Adji, le réalisateur grand dans un petit corps. Il réalise, il monte, il fait tout à la fois. Grand merci à lui pour l'assistance et puis pour les belles images tirées par lui. Et un grand merci à Yannick Chamba, les sponsors officiels d'Exemple Télévision, Motema Clarisse Gang à Moment Social, clin d'œil spécial à Gilles Monamputu Yegueto Kamazi depuis Montréal, Raïssa Mertens, clin d'œil spécial à toi, l'argent t'appelle Madame, Jonathan Gana qui nous suit avec beaucoup d'attention, je pense également à toi, Jérézine à la merveille, Shekina Vumbi qui te répétaille, Monica Makambofi de disque et bébé Seigneur, Maman Nakena et puis Primaël, sans oublier Malik Arafat, Malik et Willy Claude Djama, prêtre Nakati à Londres. J'ai le grand plaisir de recevoir sur ce beau plateau cette grande actrice de notre pays, la RDC, Mimi Loleka, c'est ça, non? Voilà, Milo, voilà, Maman Milo, alors c'est elle l'invité du jour, Toro Solo, Anaï, Toro Beta Penama Solo, et Belé. Alors j'espère bien que Bolingaraye n'a pas différentes facettes, Nenga Jouaka et tout qu'on sort. Le lot, nous avons ce grand plaisir de repartager ce beau plateau ensemble avec ceux qui ont déjà d'accord, on a besoin pour dire déjà bonjour et bienvenue à mon invité qui est Maman Milo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonne santé. Ouais, santé, ça va. On en a été, hein, mais ça va. Ça va. Ouais. Voilà, dans ce pays, on a habillement et puis make-up, on a eu mon tomichi au Ngamona bundi ka ya pso ba mikolo qui parte. Oh, comment tu mkolo? Mkolo ko ah maman. So maman c'est comme mkolo. Koliko. Voilà, Adam maman donc un mot gentil dans ma fanatique non nyon so Bozol Bakou ya rotala yo pour une première fois un exemple télévision. Vraiment merci beaucoup Barési Soussou, Memingal Soussou na Exemple TV, en tout cas ba fan nangai o balingarami Mamilo 50 na peso ba mbote belé ba bisu à trop na ebike bozaka vraiment fidèle nanga boyeba ki na samsa malamu nazo continuer kaka nazo lingara bozala ka nangai bongo to be banate to be bisate donc tous un minoti na suka. Merci beaucoup pour l'émission bo ko sepela. Voilà, merci beaucoup. J'espère que Bato Belé au Balingar, Maman Milo Baza, tellement il y a reçu là. Maman Milo, peut-être au Lobango, on a une émission Belé, mais chez nous, c'est pour une première. À titre de rappel, juste pour nos fanatiques, nous sommes retombés dans l'émission Oyo. Maman Milo, les théâtres, cette aventure, ça a commencé de quelle année à quelle année? C'était comment la petite histoire, en fait, pour les lotos et Milo. Ouais, je commençais à faire le théâtre, j'étais encore trop jeune. Quand j'ai dit je suis déjà maman, je suis une grande personne, je suis adulte, c'est par rapport à mon expérience aussi. J'avais quel âge? J'avais
17 ans, 16 ans, 17 ans, quand je commençais à faire le théâtre. Donc maintenant j'ai 47 ans, tu vois l'écart. Donc j'ai passé tout mon temps à faire le théâtre. Na banda na école, car en Zalaka, na école na biso comme na Kamo, na ITC Kamo. Na Kamo après Kamo, tu pas tout côté na groupe na biso libanda na lemba tout ça qui vraiment na groupe à théâtre. Tout ça qui na lemba tout ça qui na Chicago théâtre, eux Zalaki ko Kamamana Charlie, tout ça qui na Fada théâtre, eux Zalaki à Bombo Fifi. Hein, le vieux Bombo Fifi qui est aux États-Unis. Ngasko na kenda qui na Tam Tam théâtre, c'est qui na on a Yolo. Mais ça qui ancien, il y a ITC Kamo, autozaï na Bombo Bazé Bayaya, et ba Bimi na Kamo, ngazaï na 3e en 6e. Bon bazé diplôme ba créer ce groupe na cité. Tam Tam théâtre, et comment les lots compagnie théâtre, zo kama malande kuna biso ya na ngai et Kwamba Kuka. Azasko président comme compagnie théâtre Tam Tam, donc on a banda wana. Donc pour te dire de 16 ans à 47 ans, 31 ans déjà on a banda comme na tatami, donc libaya na lia mabaya, donc c'est ça quoi. Ti lelo nazo continuer wana tozaki tam susu ezaki ba spectacle na ba salle maintenant na kokota na groupe Simba. Le président Lombe a créé groupe Simba. A benginga e po ngape nazalaki collègue na ye pe to ande ko jouer na ye ba théâtre na tozaka na marché moko bango bazwaka ba ancien a ina basala groupe na bango moko bande ko bengango et comme improvisation di ligue d'improvisation d'Isaïr. Hein, na temps ya Zaïr tozalaki na ligue zaïroise à droit de l'homme Lisado. Maintenant bango basangana kina Lisado basali improvise wana nde to comme ko jouer na bango nde place na yebaki Elombe na ndo benga ya Faustin. Après ayo sa groupe Simba je crois na ba 98 hein, je crois 98 si je m'abuse. Là ayo sa groupe Simba 98 nde ya benginga na bandi ko jouer ti lelo na zaka na scène, donc non na longo na scène depuis na banda non na just stop te oui. Voilà, 31 ans n'est pas trop facile. Il y a Rofanda, il y a Rolia Mabaya et tout. Je sais que 31 ans, ils arrivent et surtout que Bandaga aux jeunes. Est-ce que c'était facile à la maison chez les parents d'accepter une jeune fille à Bango Bongo à côté de Maboke et de Bando? Ouais, biso ezaki non na Maboke te tozaki na théâtre. C'est-à-dire na kola vraiment trop mouvementé quoi. Naza mwana o na kota na mouvement ya scout. Na scout na bandé déjà au ça Sénète. Là je salue ma sœur Mireille Lokosa, Nathalie et Ikoko ba on se baza poto wana ba sœur na pe tozali na mongo ça la scout déjà na bandé ba Sénète. Na za muké na za na primaire. Na 5e primaire déjà na scout. Et un mouvement en noirite qui zite y na côté sous mouvement na côté sous en noirite. Donc ça va première en noirite. Koto banda vraiment ma père a bandi ma noirite biso to koti. Donc nazaki vraiment na mouvement là na bandi théâtre et bangi saki na ngo maman na ngate. Là déjà ma mère était déjà veuve, je restais avec ma maman, mais aye baki ponga papa koufi j'avais 11 ans. Ba noirite batonda na matanga bataskut batondi et bimi donc na koti na bato ebele mais na mwana muke. Tu imagines? Non, cotisation enveloppe pour y a na classe na biso, mais c'est na biso y ba pesi cotisation, ba noirite ba y na cotisation, ba scout ba y na cotisation, tu vois. Donc nazaki déjà nazaki na ba association. Et après na bandi ma théâtre en tout cas, ba ya na ngai ba ya iber bande ko ya kozwanga na ndaku. Ou bien na outil classe. Na keyolo répétition, so répétition si on doit répéter na marqueur ba y ko tikanga. Bi ba matinga na transport na komi wana pe tozana na téléphone te. Nanda kubabika ki na kei répétition to bandara 18h répétition. 18h to 20h, 21h na zananda. Et puis ils ont permettre il faut zamayer les pour tout ça la théâtre français. Théâtre français, il faut au lia fascicule na onyoso. Et permettre au tanga au yebapé français. Même si à la maison ne parlait pas français mais il y a quand même au sa moins fort wana na makambo kendo sala. Ils ont pesa na mama et sengo. Et puis beaucoup ça peine un spectacle. Tant que tout le monde a elle basse oh elle basse bon bazaki na les losanges bazaki na groupe na bango na bumbu je crois au Selimba
donc okendo ça spectacle tam na scène moi Selemba okuna ba futi binombo yanga par na j'amène ça chez ma mère, tu vois. Pour jouer na porte noire paf, donc puis batu bakoti ba futi mbongo na bango là ba pesi yo caché na oye na onanda. Donc déjà nazaki moi na muke j'ai amené quelque chose à la maison. Oh ya musala na ngai. C'est pourquoi ma mère aussi avait confiance en moi et puis na monde on la na kenda ki nazaki kana ba yaya. Nazaki vraiment la ba yaya na éviter yaya moko tam suna sa monter ma ba petit wana petit azate. Donc nazaki kana ba yaya depuis na banda ngo ti lelo nazaki kana bande kunanga ya on azo continuer. Donc nazaki na base ya bien. Nazaki na base ya bien oh que maman pa bande ko sepela o ba yaya na na sisi musala ba zong singai lobi susu na yesu na keka répétition. Donc c'était ça et puis ti na zu diplôme na ngai na ITC Kamo na mekipe ko kende ina. Na ke ina na komi na ina to ke na ke na s'inscrit na ina. Na koma bona moni salle moko wala ba bazo sa ba gymnastique balati ba ba mi bal balati ba ba donc na mona ba sexe na mrezo mona na ngabi vraiment na mona campus ndenge za na ba homme penza ba auditoire minene ngene otanga na ina na mona koneti ndako to zaki na mabi bijou longa les pas comme professeur après ça va cours de danse et tout donc ya tikal bango ba koti ba bordo ba koti na ina ya na amsu Iber Maye la pe ba koti na ina et tout nga na koka ina te na ke système na zui inscription na campus te na koti système système na nga na ça la gestion hospitalière na gestion peut combo ebimite ebimi na nutrition na bandi classe na nutrition inane na nutrition et semblait un peu difficile parce que était là na commercial na ke na nutrition chimie na chimie comprendre non comprendre ba chimie beléo professeur à côté le bio il est le professeur de chimie générale oui mon ami chimie organique chimie minérale chimie biologie anatomie pathologie parasitologie dans son a comme na classe et puis na époque na biso na côté université on a eu diplôme dans 92. Tu verras que Istem Ezaki mingi ezaki batbazo aja botamina batbazo uta kikwit baba fiba uta bana kikwit ba ya otanga ce qu'on a Istem qui kongo l'état na kongo l'état pose na facilité ya kotanga bien foué ba ki kongo l'état parce que bango bazana ba groupuscule na bango o bakenda kotanga biso na kin tozaki na biso na ngote bana kamo imagine toi biso na commercial na sata na baninga mo te kuna je me suis retrouvé seul que au monde ngeke fanda che ya Alphonse me pesa bana cours ngeke fanda che ya excusez-moi camarade il paraît que pour le professeur Alphonse donne cours en Gaba non je ne connais pas. Elle a refusé parce que je n'ai pas dialogué avec elle na dialecte na bango na kikongo l'état donc nazaki vraiment dépaysé ami moto banda ko solana yenga pa na kanisa kesa ayebi kikongo te mkomsu ba se ngekela nshimwana ni ya mungala yai ngabita c'était vraiment compliqué et puis là na ko bela na longwe na kimi assistant à son professeur ya Willy Biliki azaki kon fana na avenir pa pesa ko na système en observation physique. Aïe, Olanda, mon auditeur, t'es bien, Willy, non, il y a souci. Oh non, s'il y a un problème de minéral, maman, je vais payer, bien, Willy. Classe, nous avons l'autre côté. Nous avons examen à mi-session, examen chimie, nous avons 2 sur 20. Pondération, ce qui est 8. Nous avons une humanité, nous avons maillé, nous avons une valve refusée. Tu vois? Naso, ni wana na eko longwa, na eko fin d'année, année prochaine, na koti na s'inscrit na IEC. C'est là où on a eu gradué en année académique 99-2000. Voilà, 99-2000. Et aujourd'hui, dans le théâtre Mimi Loleka, aux associations sont représentés. Au Salava œuvre. Mais plus place au comment on a vraiment connu et au sein du groupe Simbandé. C'est télévision. Télévision, c'est qu'on a groupe Simba. On a groupe Simba. À l'époque, la télévision était belle, donc il faut y aller kaka. Et surtout, il faut kaka remarquer. Donc, na groupe Simba, je suis resté là-bas jusqu'en, je crois, 2004.
nde nakitaki groupe Simba nayo créé na 2005 na créé groupe na ngai Amigo. Tu dis à quoi rapidement aux Aïna posé le mettre directement au quitter Makelele il y a un groupe qu'est-ce qui était na sali na travaillé na groupe Simba étant étudiante na kenda na cours na ya kala ngai na travaillaka bon ezaki nango Makelele était na se sentait ka lesenga moko par rapport ya ezaki ba penser nanga ezaki nango ya présidenté fallait ce qu'on a tout naé parce que dans temps là maestro Maya Mutazaki caissière financière parce qu'on avait baki il fallait azwa pause par rapport il fallait la maternité tout comme ça Nathalie par rapport à ceux qui Maya a quel repos ngam naza ancienne et puis nazali plus âgée par rapport à ma fille donc bako pesanga pe poste wana comprendre mais à la fin ba pesi ngate ba pesi mutu mususu ba pesa Léa ba pesa Léa mais avant ba pesa ye ezaka ndenge nini papa moi nanga ayaki papa moi nanga ndaza na Chikapa ayaki na osala ba chana ote ko tourner film leki ya mwasi nangai nazaki vraiment na succès na kufara na poto na film mango nazala mwasi Lombe tozane na poto leki nanga Nancy na tindaki Lombe ya kozwa leki nanga po yene na poto elomba komi mobile ya leki nangai nde bakomi kuna ba rendre video na se suicidaire na koyaka ça vraiment film moko bien ngasi na kufi bazo continuer sikoyo deuxième partie na kimi répétition soki deux fois bando sa ba chapeau et puis kabata ba diamant ba séance ko ayo so mi ba biloko to za na boutique na Chikapa sikoyo dans ces 2 semaines troisième semaine pour na que répétition luka elinga lettre ba présent komeninga que il faut na autorisation maritale avant na zonga na groupe na monango ezaki tricherie ba triquer ngai vous avez 12 comment ça veut dire dans alliance et à ma solo vous comprenez et puis président eza avantage pe à moi na yo vous comprenez ko komenanga lettre ndingo na te point na sali bongo na bi jamais ba nansi kuta ki ma répétition un mois 2 mois ba luki ba zongisi on ngam na saka fidèle micro nyo surtout ba pesa ngai lettre ndenge nini na fasha na kanda na fasha ki na fasha na fâché na mona sikoyo batelea ngabia dans présent ba écarta kinga ba créer ngai moi comme ni moko po ba remplacer au comprend wana ezaki vraiment selonga na bi selon mutute ngamo na beta machine ngabia ya ona silika kana boko zonga mais ba que le sanga na zonga na ka pe ko luka président na sika président comment ko rotindela nga lettre comment on a lettre ngana na autorisation mutuni ni ngona kacha groupe azana autorisation maritale est-ce ngana sina ça mariage mais vous avez pas marié vous avez marié non te ko si sa classe na ko kende pas mbali na boti mais na to saki makambo te na saki na kai pa na biso comment ko ça bon donc c'est une façon nga bien c'est une façon ko et puis na to ko zana succès na nga imagine toi succès na nga mila ocho akufi na poto donc ne babula bulaki ya na siliki quand des empatés na sala ki na mpete na vanda ki na ngai ba komo solliciter nga ba groupe mususu ba komo solliciter ngai que ya kokota nga ce qu'on a pas peko de non côté pas na non moi biso mon groupe non c'est l'équipe ba groupe tout tu vois et puis ba groupe musu e bota makina sima là ba groupe on les obota manga déjà na sala théâtre déjà ce qu'on a longwa na ke zonga na ke luka bango so na ke ne kokota na groupe nesi fallait na ko ba mso côté pas Kalem nga non ça théâtre déjà Kalem na bandita au mona nga c'est quoi ça les groupe na kika na côté pas Kalem nenga na côté pas sans souci na bi sans souci na ilombe mutu mongo donc ils a ko déshabiller simple on l'a dit simple donc et c'est dans l'autre c'est là où je suis resté à la maison mon petit frère celui qui vient juste derrière moi avant de ça oh Milo ka ta carrière mais créer borna je peux créer borna créer na et salopé bien au lieu que kota groupe mususu ezakaka ozapeka mwana elombe so salipe loko mususu ezapeka na faveur na ye au moins singa moi le koko ko linga ko yeba makambo c'est comme ça comme fungola miso donc mais là c'est ko le comme luko yeba zande nini donc yo mo sikaye épargner na makambo yo mo sala yo
Vous comprenez, mais qui sans discussion, sans qu'on froisser ou bien qu'on lésé pour mon président. Nanda kubana bazaka bongo. Obima ya mutu ezaka na façon ebele. C'était la toute première pièce Non. Depuis Papa Chef. Film oyo banda na groupe Simba Papa Chef nazalaka. Na joa Carole nazaki maman na joa na tonalité nazaki maman moi si je crois Tito. C'est Tito te Yandi Mosi je crois. Papa Chef azali papa moi nga bala mike basila et tout. Papa Kachala mais babenga ke Papa Chef kanga na film wana po et si on peut zaki Papa Chef. Donc nga bala mike il y avait des mindondo bisonyo so ba nyota to banda film wana et puis to continuer dans ba film nyonso tout au banda wana ti mais point na longwa ki na banda o ya peka ko jouer. Ce que les mailles n'ont pas époté, puis c'est un milo. Ce qu'on a pas époté aussi que non, on n'a pas besoin de notre ticket. Au seul sali groupe n'a eu problème té, mais il y a kaka ou rejouer zanda, ou revan anda côté. C'était Maïa qui présente, mais qui Maïa. Gabi merci Maïs. Il y a un peu na continuer à tirer l'eau. Koke ne pe na groupe Simba na benga pe papa na miko na joué té. Des films si na joué té benga na ti siko film ezo le kanazo jouer. Lobina kende tournage à groupe Simba. C'est ça. Voilà, donc c'est ça, la famille est sacrée, papa la moi et surtout que bino banda plan on ensemble quoi. Mais maman Milo yamba pe ba te belé na groupe Simba apparemment avant départ. Ouais. Bato yamba na yamba ba Léa, na yamba ba Pechanga, na yamba ba Meta, na yamba ba Luka, na yamba te lule na kutaka lule yaka te na lule na kutaka na yamba banteka na yamba ba marina batu nyoso ba marina onyoso ba ngai engana yaka na groupe Simba il y avait Sila il y avait Nyota on a yaki jour à tournage na kuti bango Nyota yaki na yazaki ba pi petite ya Mindondo qui ko figurer pour ba mindondo bazaza na ba scène mo ba bar bazobina mais muto azaka penda actrice ezaki si là nde siko là ba sisi film esili présent oh ba vandaka ba jouer c'est bon ba sala ani ba sa elote nde ba kota rapé donc biso non to se retrouva kawana il y avait Yandi Mose Papa Chef yé mon présent tozalaki na Bodom Didier Matos il y avait Martin Boluka Tito, vous avez un groupe Simba, vous avez un Nyangwa yaki ko ya après, Nyangwa yaki après, donc c'est ça je crois. Voilà c'est ça et groupe Amigo 2005, Tilelo, ils ont existé là. Oui. Groupe Amigo ezali ezeko exister pour tout évoluer sur tout ça sous chaîne na biso Mimiloleka TV une chaîne na sa YouTube au muso boye baraté maman Milo a rappelé la chaîne na chaîne na YouTube Mimiloleka TV parce que moni avec TNT ba chaîne comme pe ebelé c'est ça zomona mais est-ce que to ko négocier ba chaîne té et puis audimato ezaka na ba chaîne kala ça les sous-souté et maintenant ngana on sta filmer na nganga moko na oya na chaîne na yo batente ba chaîne be na ba nopesa mbongo ça c'est blague avec les gens tu vois ba to so bazoye bangote oye na film c'est déjà na tournage tes amis sont venus t'aider opesi bango moi transport moi collation et tout consort montage oluki su ba monteur yo bika ba monteur de bazala ku ko lekana ba to ba filmaka pour na fier allez au juste un œuvre un produit fini oyo pesiye kaka pour au dimanche naé au foutulisumbongo c'est la folie on a ba chaîne commerciale chaîne commerciale ba commercialiser œuvre là au commercial ba ofu pesa ngani et puis bango mo pe basana ba chaîne na banga YouTube au moment où film menezo leka ipa na bango zo leka directement na YouTube na bango baso so pe ba nombre de vues bazape nani monétiser qui perd c'est pourquoi tout ça ka bongo mais non on a vendu ko diffuser pas ya excellence plus moi bilumba yo mukala na RTGA nazaki kuna
Mais il y a eu quand il faut commercial, il faut bon et tout comme ça. Avant, c'était gratuit. C'était gratuit. Ouais, je passais gratuit. Par rapport à Vienne, Lemba, Moamba. Mécène. Bateau Baby Masolo. C'est un grand mécène et puis son avis de il aime beaucoup les artistes. Il est un artiste Ming. Et ça qui est bon, mais le coup bateau, comme il est espace. Il s'est dit bon, boyo kana bosa groupe moko boy, bozo espace moko bino nyonso. Bino to bat diffuser kuna. To biso to diffuser raté. Bato bazaki na ba sponsor net ba Caleb bazai na ndé na bango. Marie-Hélène Pazala, ngape na zalaki tozali na nani Wabe Lorango. Tozalaki pe na nani ndeko na ngai na Data Force. Allez, bah tu ne sois aucun moment au foot à bambo. Bah au bas na sponsor on te fouté là bas. Là on bon on a dit on ouais. No bunda na banda so pesa mo. Nde ba sangisi biso na batum so banda ko senga excellence. To sali équipe nationale. Mais non, des autres pensaient non c'est et Simba raté. Nga leader. Tu vois, c'est là où on va 4 leaders, le quoi to yoko la place mon quand to zaïba ninga to ça on a biso non. La récréation. Yosko yoko apporter l'eau non ba ton na nyo so to na sada na musada oyo, hein? Ba expérience na nyo so ba sacrifice na nyo so to na yeko pesa ngo batu moko boy. Bana na ngati sko bazali mais moi je n'ai pas pu na ko 40. Nazaki pe présidente mais natika na ngai parce que l'état d'esprit n'a pas peut vraiment na yeba 41 moko ba ko boudé parce que ce ne sont pas mes acteurs. Tu vois, ngam na formé ba on te ba na ba style na ba mais ndé na o diffuser sur na RTGAT maintenant il faut ce ko leka na chaîne mususu mon frère mon grand frère mon ami Chris Production dans la chaîne bientôt dans zobanda na chaîne Chris Production yebika Chris Production ayebi makambo msala na théâtre ayesinga il faut makambo bien pour leka nga bio po yebika na sala makambo bien to sane bitumba wana il faut ba norme nga ba norme ngo yoli ba norme ngandeni na sane cha ba américain o ba américain Jackie Chan donc c'est ça donc on a la chaîne n'a pas tenté bientôt dans zo banda ngai mais nazo forcer na YouTube na commenter monétiser on nazo benga ba internet bo s'abonner pe na mimilo leka TV ba film bien za kuna bo kuta ba imbroglio za kuna yoka titre film imbroglio premier film deuxième film Destin renversé siko na teli bango bientôt tozo banda siko on mabolumbu donc mabolumbu mama moko ana bolumbu na maloba donc abomba raté donc film wana ya on desconde na ebike kanga masolo c'est ça. Voilà pour le plaisir de tous les internautes rocher la binomo extrait wana mama bolumbu comme ça bokerota lango en intégralité sur Mimi Loleka TV. Donc c'est parti play. Exemple TV du Tonko, rien à dire. Cataléa. On est piga munchia, hein? Kila mtu kona pite kona nyona kona lie. Sasa nini sasa? Hein? Ok, ndate. Hein? Il va payer ou même laisse? Non, mais melon. Bengisi au même. Mabolumbu. Mabolumbu aebisi nga tokota. Nini yango? Nafungula nini? Hein? Oya susao. Mama soma na bana ngana ko mela. Makana ko landela ngote. Ngana mona note. Ngana ko kama ba tsela kebeleke. Wa mi foto ngo bo vantsa ngani nganga bono samsa bona mi fa. Ça coûte 1000 francs. Après qu'on 1000 francs. Mais yo bisinga pesi ombongo pour lambela bana amoto. Ko sala ne ba kati moto lobaki. Nazo pekisa eloko oyo. Nazo pekisa eloko oyo ma chérie tika eloko oyo. Soki yaya zo pekisa ba yoka kati. O comment te lemelanga? Mais on déjà qui est commis déjà trop tard. Na ebite so ba panza yo na nzete. So ba bota yo.
so babota yo baparent na yo bazala bairresponsable. Barumbu nasali nini ya yo bite masakana na koteka kaka na koteka kana aka na bidon moko 5 litres kwanza pesa msala yo ke na 3 litres mo banga 2 jours na koteka uzona ndoni na chaki ozemi. Tu as sacrifié ma vie à Bana Batukuna parce que tu as l'argent. Dieu va te payer, mon frère. Exemple TV du Tonka, rien à dire. Mama Milo, na Mama Bolumbu. Particularité dans ma casse, pour convaincre les fanatiques, de s'abonner et puis batala. Car maman Azanga, pideur na munora au 4. Non, qu'est-ce que ça pideur? Ça pideur te. OK. Nazo solo là. Na Mama Bolumbu. Mama Bolumbu aza congélateur te. Voilà. Qui a bomba bloqué quand ma glace te. Et puis Mama Bolumbu comme ça solo ba ne vérité. A ko sande te. Donc ceux qui veut tuni Mama Bolumbu talo Mama Bolumbu wa toke bo bengi Mama Bolumbu. Oh mais yo lobaki nanga bongo. Bongo na kosi. Tata yo moto lobaki. Ngana lobi be o yo lobaki. Ndenga na bakisi mosusu soki na bakisi limbisanga mena na modèle on a yebisi na bakisi te. Donc nazo constater quand tu es marié tu sors avec une autre femme maman yo ta mobile note uni au moins si miswa kola la boy moi si azaka miswa ko fungwa mobile no na ko mone moi mbilinga na na mona ki akopesa moi si moko mbongo mama moi c'est asiki na ndako nana lo ba bolu papa yo na mama wa na opia ke mbongo te ngai na mona na donc c'est ça. Voilà donc abonnez-vous très massivement sur Mimi Loleka TV pour suivre tout le film en intégralité. Vous allez très dessus. Alors, vous s'abonnez très massivement au monipélien, au partager pour vous séparer en savoir-faire. Il y a Maman Milo. Mais Maman Milo, cette actualité est Kendagi Makasi. Et puis, j'étais trop curieux parce que ton nom aussi était cité sur l'affaire. Voilà, nous allons essayer de parler vite fait. Sur l'histoire de la fille du serpent tournée chez Caleb. N'aurait pas Elisa Tangakiope, tout ça qui n'a pas tournage dans Maman Milo, Bablo Mora Bongo, affaire à Bambongo, 200 000 vu que yo posé dans le tournage, Bando ça s'appelle retard. Moi, les solo, moi, mon kaka, les cambarons pour te regarder Elisa Tangakiobi, Baba qui va pas qu'il a coûté $20, ce qui combien un sac, Babi, Maman Milo va monater, hein. Oh, il y a solo. Je vais payer un bon à transport 3 millions, $20. Ah, non, les bandeni. Les corps de l'homme est tortué par des. Qui peut le connaître? Personne. Ouais, non, ça là qui n'a filmé. Wana. Ngapo na kota filmé par hasard. Na ute makam na biso ya parti na biso banene wana ba politique na biso na et na pesa président Kalem Mbota zaki na répétition juste na coach wana na Mamilo justement ndengo ye naza na film na il faut jouer na tio na casting ngapo kuna mona ki yango ezaki vraiment bien puis na ko jouer nazala ki ya maman Esther ou azaki maman ya la fille du serpent nazaki ko sambela et puis na bande ko bundisa Elise jusqu'à ce qu'il y ait qui ko esanga tindela ki ngai Lewis ezaki frère ko linganga na ko tomber na Lewis to bimina Lewis nde ezaki porte d'entrée nani aki ko bomangai mais bon na dossier ngo na landa kango kaka na bina na internet na landa ki on peut pas na yo na chaîne en exemple TV parce kaka poto ke na l'État a zapona mutu moko ta zapona batu nyonso to et puis makambo l'État ekenda kezwaka pe temps to ka ipe ko solo la wana côté na monaki moi mabe mais Elise en soi elle n'a pas totalement tort elle a joué ndeto jouaka au fouti été ndenga zoloba c'est pas normal. Et puis netinga film wana monta ba pesa sur na film wana ce que total mbongo on dit bazolo ba ke présent kale bazwaki ça fait aussi mal qu'on se le dise ça fait aussi mal parce que misa obiso to salaka na yebi ke belle vie a na chaîne nae ya mimi ko jouer a pesinga yanga muke na tina saki na yebi ke na apporter un plus na belle vie pa penga muke na ngamo na zongi nanga na ko jouer pas si là a pesinga na zongi na ko jouer pas mutu bo pesinga kuteza moi kategomo musu na jouer ka blo musu so mona pa moi na biso le ki na ngai héritier chilumbai
On m'a appelé ça comme franc. Mère, na seki na ngaka. Ngai moko pe na chaîne na ngata mso ben sa bobo, un grand acteur. Na fonction bele ka carburant. Akei. Azoko apporter quelqu'un plus c'est pas mère P à se retrouver un jour ceux qui a commis monétiser. Tu vois? Bato pe bana monétiser to za na caché ba pese la rabiso. Mais yo et net président Caleb ezaki projet. Oto benga projet. Projet bato ba pesi mbongo sala film quand même il fallait baninga ba sepela. Il fallait baninga ba sepela. Ne fisque. Tout c'est belé, à $200. Dans chaque acteur, autant que après, net biso to zaketa ba 17 tableaux, ba 18 tableaux. Tu as combien? 50? Oui, on m'a donné $50. Mais ça, on va pris. Mais ça normalité parce qu'on les a projets. Tu vois, ils a passé. Mais entre nous les loups ne se mangent pas. Les loups ne se mangent pas, il fallait qu'on loue et ça il peut passer mais prochainement la moli kambo Elisa sali batika leta ba luka ba bongisa et pesi pe bato pe et fungole pe bato miso et pesi pe bato toli ba yé ba ndenge nya ko kabola nous sommes des Africains des bantu biso to kabolaka ozumu ko pesi baninga comment yo ngoli ayo moko eza bienté en tout cas côté wana conseiller dit président Caleb a faillir par rapport ndenge zo raso mbongo wana penza ya ngwa simbaki po témoin bisoté to yo ka kaka ndenge ezaki ba pesa ke so penza ba pesa ke montant de tozo yo ka wana asaki mabe menga non senga Elise po alingana benga Elise ba mami le moi c'est Elise ce n'est pas Lise Elise babi le vin est tiré il faut les boire mais si le vin est sale on les jette to ka ko boire nyoso te to peut ko boire kango comprendre il y a ce qui y a to keiti na l'état kaka Elise mutazana mo a dire na likambo wana comprendre poto kende be musikate boluka boyokana aza papa abimisi pe banebele il a travaillé pour la culture na biso mbongo te le balwaka l'argent répond en tout mais bayaka loba pe l'argent ne fait pas le bonheur tu vois pour battre musupe baza na mbongo ba pe na kimia te to kaka pe batu pe bazaka na mbongo ba yemba bango lelo ko reconnaître été ozo comprendre et c'est un bon serviteur mais un mauvais maître donc to mi bomanate na ba fitilité na makambo ase ya moyi oyo ko leka oyo ko tikala mbongo wana lelo ata bazu nyonso o kale bazwa ki ba pesa ngo Elise en tout cas ça na ko pelote alors ça na ngo lote po bato bazo bazala ba ministre to yoka ba milliardaire en dollars lelo ba kweya atika mbongo ezelo ti makala moto soki ezana likola président Caleb atika makala moto atika kolanda la l'état biso na théâtre nanto funda na te nous avons eu des problèmes dans le théâtre donc au monde ba période musus conseiller dit au monde avec président lobabi ngai soto kutani na président nani comment ça s'appelle ça la Jésus ça la publicité les rock nani te président rock te il est pas avocat nani ya muluba nani ça la ba humour en français boy nani comment ça s'appelle encore et le président son nom est parti mais tatu na biso autel mumbashi boy ça va venir bino d'abord comprendre mais j'aime tellement ou là on voit tité on voit Kadiombo Kadiombo et ça qui fait ça na Monica Kadiombo ngana yebi président ba peko na yebelo ba wela te me président biso na Monica Kadiombo na ko beta Kadiombo bandeko mais babunda pété et que n'a pas sikate et ça quand natamo ba arranger la miable et ça me makambe belé les kana musala o ba te ba arranger la miable ba musuku ba botelo on peut ba ndako ba biyo boy paro bunda na tournage tenga bunda te na bunda point muno ko ba sabu na oloba oke ko bunda ya ba scène mususu bozo jouer na mutu bolo ba na to mona pa piquer pe na ndenga solo na scène da ba sanga ba bundisanga une fois donc ko bundisa te mais za ki scène ko bunda mais na moni modèle mamu wana ndo yanga mamu azo la bien te so bika coupa che ai nzabi na mutu ana
bopesa nga lase ya keche bapesa nga lase na kanga liputa bien te na zuna kangi kinga oyo no mono ya bien te. Pourquoi? Parce que là akoti ka lelo lobi tournage président bengisi na tournage ngabi simba ngo benze beba da muta ye kamba mo tourner boko saka na musala bato o comprendre nzongande anyonga ki bacha sungala esena bitumba bibo na obete na Ok, mami le pose biloba loba. Ngaza ki biloba loba. Tout à présent. Ngaza na biloba loba. So koti sika. Non chono mal à l'aise avant nandima. Il faut yoga ba biso do blazai. Faut zwango. Uti suwa ba. Simba na biso. Simba ngap uti wa. Akota so na TVT. Donc na moiga ki jaza maba ko musa monte ya. Voilà, mais sinon, un conseil à président Caleb, parce que le Cambo peut affecter. Président Caleb, il y a eu ce qu'il y a eu, donc il a affecté quand on a simandé Toyoka qui est celle qui a passé caméra Mbongo, et puis Moutono, ils ont Mbongo, ils ont grafté, le lunch, ça c'est la famille, nous sommes vraiment en famille, et il y a déjà ma bénévie qui va te baser au Loba, Salabo, on a pas ma camion sur le Landa, et comme ma bénévie est de l'autre côté, les camions sont bons, ça a soki bongi bongisa. Parce que biso muto dominer tout ça ba imen nzamba tshepso likolo makamunyo so biso to dominaka on ata na jardin de nia taki mutu nde akonza likwa makamunyo so ya ba nyama tout donc makamunyo se koyela biso na vie soko linge bonga yo kaka soko linge beba yo kaka et loko ba bongisaka te kaliwa parce que on est un mystère mususu so déjà nzamba sazi molimo mutu ozong sa na vite mais so likambo ya ta ndenge ni solution zo kaka donc solution za kana mabongo na biso Elise tala bola mutam su président Caleb asalela yo avant makama mbongo wana tala no bola mu wana tala ndinga ndeko zwa yo bomba no mabe zwa no malamu okomona mabe wana suste comme ozota malamu to taka tam su mabe yango nezo mema bongo l'argent c'est rien ma chère. Tu es une jolie femme, tu es une cantatrice. Vous avez na marambo salaka mbongo wana et sala na yo le côté c'est passé mbongo wana pe président Caleb azana musu na mabokote. Comme ça c'est là makamu susu tam su pasa ki bina ba contentieux musu pasa asa régler ba contentieux musu ozong c'est suna makamu susu Elise en tout cas pardonner pour Ezan Caleb tika marambo ane si là bo solo la miap oyo ko ba kopesa yo monani opekei na mai millionnaire aboki ka mbona na katikati ebale abilanda sokozi ekomi yo mais soko landi okufi mbongo etikali tu vois donc Elise en tout cas ngai penza mama millionnaire bisio ngai na msala to sala bino kubozana ba jeune bozana na vie mulai na msala oyo laisser tomber. Ok na ochite. Toke pena ochite. Toke pena ochite yo kanisi modèle maman chaque année ko jouer chaque jour ti lola jouer sous chaque jour. Te mais au moins aïda jouer chaque jour. Pour te dire que monde balukaka. Hein? Makam o sala ki lelo baninga pe ba osango lobi. Ba o basala ki lobi yo pour rattraper ba ngezaka boy tozo baluka. Biso to lata mini jeep. O lati pe soutien te. O tamboloza à l'aise, vous avez moi na muki ba siko o tambola te. Tu vois? Mais bana musupe ba o tambola baza bana obsto boti donc c'est cycle on les accable la terre tourne autour d'elle-même bozo baluka donc c'est rien Elise. Nga vraiment c'est rien de boké na ba parquet on a bozo kam sangai. De boké de ko samba on a nous les artistes to samba quoi ba mbongo wana o mbongo ba joueur na biso ko ba betara na Lubumbashi bazo kabela ngo bato. Ba jouer na biso ka ya mazembe awa bazo kabela ngo batu ka jouer mo ba sombie kakawa akabeli mutu 10,000 kabeli mutu 20,000 bongo biso ba artiste minene bo et neti Caleb kangama parce que azwa ki $20,000 pour un artiste eze loko te mena mboka na biso ka ndem te ko meloko pour ba Nigeria ba pesa 50,000 ba caché na ye a uti pe nini caché na ye moko nano ba pesa 50,000 ba fouter les pe billets uti Londres ya tourner si azongi tu vois donc c'est tous en ambition avant ba ambition na soit venir tout casser en côté pour na ba fertilité et puis si ka leçon na bande comme sous pe ba oya ba c'est lo que monani pesa baninga pe balia vous comprenez on est en famille moi transparence mais ça te même tout pas aura moi le soliste comme on na cop na za cop na ngai
Comme nangeza cop nanga même ke na o yango ma signé papier QQ nke nango là o yoka papier raté bino da bino ka le monde et le ko ezaka verbalement o abiso mais c'est communauté o yebi ke eza projet o comprend moi comme moi papier mo signé moi ni ceux qui va sala qui na moi papier mo mais présent ka lève temps sous quoi un problème té tu vois là biso to zoki on ngande to zoaka mais alors que ezaki projet bi ke ba retomber musupe kokoya donc c'est ça donc Élise c'est rien ba bon amitié oh bah tu vas au sakana oh bah jeune fille bah yo akenda ki boata Dubaï so mi jipa mune na yo tuni jipa on 30 000 50 000 bah jeune fille hein bah mon esa bah bon de toi on ka ba comme sambon ngo so inde ni mais ça bah bon mo esa mbongo mais ça mbongo te côté na biso to mona mbongo côté mo mutu mo da ona akopo zonga pesi opemba mo osani mutu nsuba ba wela ni non na les ni comment c'était pour ça qu'elle c'était combien bon tu lui dois combien oh il faut n'appeler 5 000 alors qui passe chez moi au bureau au passer na bureau passer le chèque à 5 000 après oh lo basuni tu moi au bimi ridicule donc ma chérie limbisa présent kitsa mutema bo solo la bo tikamarambo en tout cas ce bolan d'émission oyo mais oui, qui était un peu choqué, mon lobby m'a bien en tout cas je devais quand même dire la vérité parce que nous avons un bolungu, mais comme nous avons la cosité, la lobby t'es la cosité, Élise. Bon, aboye bimaki maintenant. La Lélie, la nyongi, président. Oh ça les gars vendent, c'est là tu joues à souka na Élise, tout donc tu vas une heure à minuit jouer à souka. Et puis il prévenait encore. Ok, oui les gens taxi, hein. T'es na nyonga souté, c'est si la mort. Merci beaucoup, Maman Milo. Donc, j'espère que le message est passé. Chacun a joué par naïe. Maman Milo Penda a donné impartial à lobby parce que Arama Bolumbo. Bon, ça déjà moi. Bolumbo et banni déjà une émission. Voilà, Maman Milo, qui est malem enregistré déjà. Mais sinon, Nalem Mbappé, Maman Milo, Obimis, Bacteur et Belé par rapport à Yaban Zonzing. Je me souviens, il y a un marché à Alpha Boko et Namaboko. Et il y a un dépanayo. Marché n'a pas mais ils ont marché à Vieux Doudunga Fora mais écoute déjà comment qui déjà na souka na elle est déjà malade comme Ngazaki collaboratrice na et on a notre deuxième moto on a remplacé qui et on a eu ça aussi au moins endurance force oh la jeunesse et si là dans le temps tu vois Vieux Doudou avec un contacteur Malemba qui mais Ngazaki ma casse j'écrivais sali au commis scénario na yo mise en scène na yo OK montage ngano la montage tout na ba zoom ti ba mikina na na montage ya to fandi ne ngala la mikina c'est ça non il faut alpha zo biloko il faut que lobby matin avion titon on a la lelo cité na la li sous lobby on to sisi on a sukoti na zaka na ville to ye na et pas ba grand frère alpha kufa azao sala na hôtel de ville to pesa e ba cassette na pour et kende pour ba ke kotika ngi pa alpha donc j'étais au four au moulin c'est facile de gérer les gens yo mto lofta mamba caché to alpha mo ngana ndo futa na dobi c'était moi les yaki ezaki Vieux Doudou et puis Vieux Doudou Bengio boyo kanya au photo combien madame je lui donne à signer un papier madame au signer un papier aux bon non mais après yemo ka komaki au futa batna ndenge na ngazaki na ngai ko gérer ba tout na benga ba na casting non na komi film na ngai alpha za na poto ayebi ba comédien nyonso o ba jouaka mais ngai pour na ngeza ikanga pe na bana na amigo il faut pe na intégrer ba on na kati na za na bana na ngai ya les érudits là on a travaillé pe na casse dans les érudits ba bobo ba na ngai na kati les érudits donc so bazali fona luka ba kota pe kaka na équipe so ba jouer même si vous foutez on a bon otenga bi ya jouer kaka montana otalo kwa alpha na yebi ka ba o ayebi bino pe bokota yeba bino ka wana tu vois donc c'était ça atapele ki na x na biso na biso ngam na kota ki pour la bi ya tokei kaka o jouer là nga ba on mona ra talent no esimba aye pas jouer pas kangi masolo donc c'est comme ça on propulse ça pe ouais bon c'est yo non au bando jouer ba rôle tout ce rôle les a yoté abi mamelo ki muta ambeza ki pona ko mema mutu na nzone ezaki facile ba yo zaki na moi cœur ouvert wana ya ko mema penza ko il faut ngala yeba ke premier film o alpha tozo tourner yandi mos mutu azaki na abna babengi ameme nga kalunga na mukongo na moto na bengi ya ezani na bi milo wana ndeko na yo ana eloko tazolela na bisiko to sani joli o je moi msala
et pas top, c'est fini. Na côté ici, ye moi na ya mimi ba no kuna sko ba liate po yo zunga te na casting. Et puis c'est parti, tikali pas tikali. Et ça mbongo na ngate. So na pesi bino ngote ba kopia ngate. Nga na proposer kaka nani na sali casting na nga ya film ye moko Alpha Pony pe batune o ya kokotisa kotsanga pe na kotisa atamusa kokobucha ba principaux na ngai nazui ba o etikali na kotisi pe c'était fait lope ça ko fierté rotala bana na obimisa ba elko levini wakenda Anal Mbashi bon acteur Papa Wemba est grand grand ça on est ba produit na open sentir que au PC énergie nga kutu ba pe comme so comme ki na monye ngabi elle kobotika boy ce qui est rare cher et l'omba ebisa biso ngono yela mnoka oba ebisa ngai ou tunya na ba parce qu'il banit beaucoup mis partout c'est pas bien o ya kuta na mutu mo ayebite ana mpoka na ye abebisa le carrière il faut pas sozo pe marcher il faut ba marcher on a et ko ajouter les nganine et ça ka yote ka ko pesa énergie il faut pas battre bazong c'est la open énergie tu vois il faut pas occuper place moko boy bati on a vidéo loin obi que vidéo là donc c'est l'énergie bokaboli mais ce qu'on place moko ke boy batu bazate yo kende ka ko apporter là non yo sili hein donc c'est ça mais et ça là bien makasi voilà et ça a bien makasi alors Maman Milo, Aza, grande actrice de notre pays, boyo qui est au solo là, beau s'abonner très massivement à Mimi Loleka TV pour voir toujours ba écriture na ya kitoko ba film ya kitoko o ya jouer la bino banda et puis à continuer toujours parce que mutu na et fonctionnera-t-il malgré l'âge avance mais la tête. C'est vrai. J'ai 47 ans. Ouais. Bon comment on a croître. On a un colobo et moi j'ai 47 ans. Bon, est-ce qu'on a bon bilan? N'importe quel maman qui a pas maladie pèse là. Tu es beaucoup malade indé. Papa qui a mbasu to linganité. Biso za na simba wana penzozo ka simba wana bamba sibaza. Les biso za na simba nous zo senti que ba yé batu ba yé. Ata ba discuter ni nga yo kala ngate. Baboke mtumbaso na yo kate ata boziste wana poto pendezo fula bazo pesa ba mbongo et tout mais oyo kata to ba tango yebi boso laissez-moi des histoires comme ça allez et si ligne l'homme na tango ba sangane ba kena otam c'est bon. Quel est le plus grand montant au lien musala o et sala bien bina continuer à musala o na loba mamso za ngo miete pa batu musuko na loba pona samba non to ibiso ke mutu musu yo mona 20,000 de belé pa neza miete et tu vois et ça mbongo nyoso za mbongo mutu obi mutu ko kende wenze lelo amemi $20 asomba biloko na ndako ne balie musu amemi ka 5,000 francs batu pe balie musu pe 2,000 francs batu pe balie donc ezana on niveau mukolo penza mako tombola yo yom tozai na 2000 akomeso ko mokene wenye na $100 okangisi pe express okotisi pe bilo na sima olobaka gloire au Seigneur mukopo okene na 2000 francs nozo bundana na somba Thompson na somba na mwamba nguba ya 300 ba niki yango fele na somi mwa Thompson na kuwaki ka mwa solo ya mwamba fufu moeza wana na ksaila mbalia bala la tongo etana mais mukope ko mabana aujourd'hui on va aller au resto. On ne mange pas à la maison. Oui, maman, allez, on parle. Donc, c'est comme ça. Moutassa, la maramoine, c'est ça. Nkolo. Donc, c'est dans le minage qui est monté, va pianga ya. Et Moutassa, c'est oh. Donc, ma donne du théâtre, bon, tout comme ça. Le théâtre, ça alors quand même bien. Lélo, on pourrait dire, vu que vous passez toute ta jeunesse, au Viva, puis quand même, n'a pas revenu à théâtre. Oui, na vivre en Antilelo, malgré ces belles mes amis quand même parce que c'est très tôt on rappelle tam sous d'écouter moment alelo ba benga ki lo mozi mundambulo bipo zu ndambulo ko nezu ndam et puis mata tana zo ke lo ka mutu na zana na mbongo te na biso na peso jour na bi ke na 4 semaines tam sous on marché na kotsa on comprend mais na modèle on to commencer ba vite comme na vision na comme appelle na world na comme international to longwa na qui biso pas film novelas le roi président Caleb novelas c'était net na autre ça film na ngai travail en péril et ça en français na on peut ça yo pe bon non ebimité nazo négocier na quelque part ekende
travaille en péril, on a travaillé dans Linda Cotte, dans Emmanuel Tara, Ngaï Moko, Rocher, mon acteur, Rocher Lumbu. Donc, moi, club, il y a 9 personnes dans ce film en français. Dans ce film, on a entamé deuxième film. Mais le problème, c'est qu'il me manque seulement de moyens. L'idée, j'en ai. C'est une source d'inspiration. Moi, quand je dors, je rêve que le théâtre. Je rêve que le scénario. Je crée. Si on a autant de monnaie, on a évolué. Si on a autant de films à Mindele, la monnaie loco inspiré. Donc c'est comme ça, je marche comme ça. Dans un film, dans un bêtise, dans déjà. Non, ça peut spectacle. Non, ça la version spectacle, la version cinéma. Le film en français à Bettina. Déjà, travail en péril. Déjà Silaki. À part là, nangana chango vengeance au dévisage mais on a titre mindele dans un rôle qui a un titre comme sous donc double face na chango double face histoire moko ya papa moisin double face comprendre donc nazo bunda nazana ngo na mutu na bondela écoute belle vie personne na comment aux autres na comment tendeni je l'appelle souvent. Moi, je ne suis pas nazarogueiste. Ngana yaka. Eza malade nde yaka ko luka munganga. Munganga kana banda kutatu na nazobela. J'ai demandé, j'ai écrit aussi à Sila. Oui, ça na koma. Sila na banda ko zo no ba film el bandate. Mais je crois bientôt tam sazo banda na senga pe déjà belle vie. Moi je demande aux gens, bon ça na koma pe na ko taper œuvre na nga na ko ta disque na na album na donc c'est ça. Pour Ezali. Les autres mais le jour où j'aurai aussi quelqu'un croire na vision bon je vais te soutenir tout le monde une fois muta soutenir en tout cas na ko wangana te Alain Liolongo beaucoup Liolongo na likas Kolwezi mais na sala fausse affaire parce que na bimisa kango na ba DVD na sala film na nga moko nani c'est un autre c'est de Bellevue Mutazaki, actrice principale. Kwang échantillon. On a dans le temps. Dans ce pays, Bellevue na bengi a joué qui principal na salle qui on a ba DVD na kina outil loin d'à côté kango mais malheureusement qualité image ba CD ba salela nga partie ya Chine puis ka chinois je vais donner l'argent à Kalunga mutasa ilanga duplication et ya qui met et ya qualité ya bien très bande ko kanga makanga mais ça ngo kuti tikala belé donc na bon na mai mais il m'avait quand même aidé à tourner na sala ninga bitena na ça filmer na teka on zombo mais comme ngai na mbongo na so nga mota msupe na kenda ki na nga na pona na luka pe batu mususu ya Kishasa na kena ngol Angola na ni Selema Nzombi na maison na ya production na Selema Nzombi singa mami le falo sa ngoka na Kishasa so ça qui on a ba CD et na ba ni na so de ba CD o so na Kishasa mais na zo ngo nyonso mozongi maboko pamba mais Chine et celle en bien té mazo qui quand même une partie il y a quoi un chantier donc les histoire moko il y a moi sur YouTube na YouTube histoire ezali mais ce qu'on a zana ngote box na nga ba yiba na zana ngoka na ba sédio il faut là qui ça on a zon les équipes na pesa qui non genre que retourner encore oui ezali quoi un chantier ezali na mutu ezali donc les artistes on taper ça ngo ya na moko poli tunani ay betela nga lisolo kwa ngechantion c'est-à-dire kwa ngechantion monde bateka kwanga o bafungula bati wana ekoma poussière batu basomba ngote bataka kwanga alaxe chantion ngo ya moni pembe apusani ape mama laksa pe o ezano mo batali azu ape simbongo wana etikali ka wana donc toi ba otala yo bazo simba yo me bazo somba ote. Ouais. Merci beaucoup Maman Milo, j'espère que le message est passé. Mais sinon il y a des gens qui t'aiment, au bas se pelleranayo, se pellera surtout dans la diction Maman Milo, éloquence français wana, ça prouve à ce que Maman Milo attend qu'il est là. Au théâtre il y a moindre, il y a personne moro se pelle ni. Théâtre il faut za la maïle, so za maïle to ko sa théâtre té. Bazo ba sa théâtre té. Même au monde ba humoriste na biso, baza maïle. Pour qu'on a créé bloko ba créer aka, il faut za ka maïle. Zoba ko sa théâtre au kokate parce que
neti bathéâtre azosaka na improvisation na improvisation sikoyo oza mayele to improvise ndeni loba ozala nango na makila ndenge eza ine ndenge ka art ezalaka là omoko okomisa quelque chose mais il faut ozalaka mayele université mobima eza wana inaka mpona kolakisa bato théâtre pour dire que eza eloko ya bato mayele. Mais la nouvelle génération qui arrive là otala bango omilobelaka nini ça va relève ezala assuré ka nde nayebisaki te makambo ezobalukani tokende bato bazali bamare bibi mwana leo bazalaki te baza na bango kaka mais bato mosusu mpe tokomata mama topi bamama milo te tokomi mpe kolekana bamama mosusu mpe bandi deja kokota mpe na kimama no ezoleka te oyo bazalaki bajeune biso ozalaki bajeune tokomi bamama bamama bakoma bajeune na mutu na mutu ye moko ayeba sikoyo lobi nange eza nini nasala mosala nanga malamu bamindondo lelo tokunda bango lokola bakonzi c'est parce que basalaki mosala na bango bien le boye kosala mosala so boye kosala mosala bosala mosala boyela mosala oyo boyela makambo mosusu te mpo la ozobanga baobokela na bambaso so oyo oyaki mpo obokela baninga mbaso boni toke oye kosala mosala te donc relève ezali parce que bana yango balingi mpe mosala yango tozomona me nalingi kaka mosala yango lokola biso tozwaki chance te ya kolia mbongo ya mosala yango vraiment bino quand même bosala mosala yango bien mbongo ya mosala na emonana bokosala bafutilité te moto mosuka alingi monana kaka ene ka ofilika mpo amonana place moko mosu aloba kotya ye te soki olingi kote non namona bamakambo moko c'est trop bizarre bapeke oyo bino bokoma bato bayaya kala bobo mboka mobima génération kasi bajoue bamakoko bango bajoue banani donc babi yo olobi na mama biso na kimbongo balobaka eza na adage moko babi efololu aki kolombo efololu moni efolu eza moni nzete makemba kasa makemba so ebima nde engengaka na ya vert wolomboti eza sika me omona lere ekauki ekwe ekomi chokola elembi ekatani okomprendre yo siko lere obimi ya sika okanisi yo olemba te olembi donc lere wana ozala wana nani misalade sala mosala yango bien mpo mosuku toso kuta elembi momo ata mosu bazwi basaleli ata kisa ya pota libumu ya yo kutu bakotumba yo mbala moko. Merci beaucoup, Maman Milo. Nous sommes arrivés à la fin. Je ne sais pas, un message à tous tes fanatiques et surtout que nous appelons un projet, votre numéro de contact. Il y a des gens, exemple de télévision, nous avons des gens au Balingara, artistes, au Balingara œuvre, au Balingara Misala Gitoko, Baorio, peut pas contacter Maman Milo, Basolo, là-bas, qu'est-ce qu'il faut, et puis, et Moussala Malonga et Salema. Ouais, merci Barézi. C'est comme le bosso dans l'Oba. Donc, à passer. Tu sais, moi, bato penda mo ba soutenaka Milo boye baza ba kongola ngambo ouais eza na club penda baza na association na bango mais ba c'est pas mon cas ko soutenir ma Milo ba Annie Orlanote ba Naël Odongo Sissi l'impératrice baza wana ba donc basanga na ba au moins mutu mo soutenanga za na Italie Christian Muchemo aneka Brazzaville. Est-ce que tu t'imagines? Et ça, là, on a passé. Mais la remercie à Bango, comme colonios. Na sambela nzambe a baxé la bango vraiment. Ba projet bazan dans pour na Mamilo, pour na groupe Mamilo, pour na chaîne Mamilo et qui liboso. Sans oublier na zan ndekonanga ya na maman passé moi si ya papa ni Sebula na Londres maman Nela et Onga. Na maman na biso Julie moi dis moi si papa Timoka bamba bango pe ba soutenir ngai na sape na bande ko bele pe o bazo soutenir ngai na tangi na no wana quand ndengo lobby na za vraiment na posa soutien na za posa matériel na za posa caméra ya kitoko na posa ya machine ya ordinateur à bien pour na montage ya kitoko na posa lumière na za posa pour chaîne Tambola numéro na ngai ezalika code na Samboka 00243 81 954 08 81 954 08 na répétera kaka na lemba super lemba o avancer net ngo kende kianza
hein au moins en place mo arrêt na benga arrêt GD terrain GD ba benga arrêt GD kaka na arrêt GD no mona salle de fête moko na ezaki to na benga carrefour familial sikoyo ekoma chez Ibra en face na on pandi boyo mona au bureau et pas ndeko mo Carlos c'est pas en na poto azana eloko na wana apesanga en place wana na répéta ce que ozwi ngate na téléphone ozana na lettre au lingio monanga na répétera chaque vendredi de 9h à 13h chaque vendredi na répétera une fois dans la semaine parce que à la lie ouvrant les choses on peut pas kokanga bana bato à tout moment il faut ba vaquer pe na occupation musuka makamande comme ba YouTube ba luka pe ndenge ni ba occuper ko s'en sortir parce que mbongo ezate yoyebi donc c'est ça na répétera wana en tout cas émission na nga manager na il y a un garçon où ndima ko se sacrifier ye mutu ayemi na montage ayebaki nepe montage te be makambo nini te mele na sali chaîne na ngai leader na soutenir okone asimbimbi maître aspirine mbimbi ye mutu akota ba image na machine na ye moko na machine na ye mo yemta kotisila ngai ba filmer na ngai yemta sela ngai ba miniature ayekola ko sa miniature ka po na ngai ye mutu asala ba recadrage na ngai na kenda avant de ya l'émission na benga ki ngai mettre na sala l'émission donc c'est lui mon manager donc na que je salue que je remercie j'ai pris beaucoup à Dieu azane to tambola rani trop tous années les camons tam na vandi ba bikolo ba na te wali de koloba te za calme donc c'est ça maître Asimbimbi ba les amis de 1050 ba camarade na radio na sala groupe WhatsApp na bango pour na to lukande ba lukande nya soutenir massa na bango mais c'est comme si bakangi mo matoi miso ba luka ko mona te mais il faut ba mona ce sont mes amis à moi bino nzamba pamboli bino pe pambola massa na bino pe massa bino pa pambola matoko mana moi moi nzela moko donc na lancer bino penda bozo répondre te ya de maître Château Gounouman kuna kangse bango nemi na maître Jisembi ba kamana na kona bango sont mes amis Château azana poto abala edoxy bazana na Belgique qui va mettre Jisembi autocté mo baza Sims Sima on a Suisse ba massa nanga bourgeois master nanga mutu munene boss au monaka nani la grâce c'est mon ami mais ba soutenir ngate mais na yeba na boss tu vois donc maintenant ça on a groupe même bazo réagir te na lobby bo réagir na ça sur un groupe moko 1000 et ses abonnés ba oyo ba abonné nanga na tia lien moko bo so lingi to okota na groupe na ça WhatsApp pour nous soutenir 1000 derrière so okotika na 1000 le ka TV au monde appelle lien wana bazali wana ezali ale Gracia bazana fui d'ici des ana Hilda auti ko fête anniversaire na Dallas petite sœur na Mina Loleka bah on peut soutenir la petite frère nanga Patrick Loleka famille nanga maman Jeanne Kele moi nanga Jano Bisole Glody Isekola yemta fungole la chaîne mon neveu il est pas aux États-Unis donc bazo meka muke camarade nanga baleki nanga ba Nadine Kweso Bijou Lissi à la grande S Jonathan Gana, vraiment un grand mécène. Hein. Il est vraiment un grand mécène. Sunga kapenda artiste moralement azanga ko like te, azanga ko publier te, ce qui mutabche œuvre en tout cas Jonathan Gana en tout cas place aux alliés que Dieu te bénisse. Bande konyo soya nanga Emmanuel Lokula na États-Unis, na Sengi en tout cas moi nanga Nathalie Lolenga moi si ya Adolphe Zangara. Nazo mona ba vidéo non mais jamais ozo vidéo ya tanti na Omilo publia ya batu musu babiloka batu musu mais c'est étonnant hein étonnant au moins mutu yo tindeli etam sous lien ya film na yo ndeko ya tindeli eloko moko boye ya libanda moko boye zata et allez monde donc je vous en prie na linga bino mingi bana lemba nyonso na lingi bino mingi amigo zaki club d'amis wa camarade nanga to zaina mon amigo Joey Mongo Papi Lombaro na zaina bino le prince Mongali aselinga nzembo ya chaîne nanga Milo TV Prince Mongali asalinga studio na ena poto atindelinga yango de na hotia générique nanga donc Prince Mongali place aux allées en tout cas merci na madame na ba busy à trop ban amigo o nyoso balinga mama Milo ba comédien nyonso tout bana Simba le président Elombe Sukari Luba quoi ngamo la zaki suppléante na na lemba mais élection est salamate donc président tala na zaki suppléante na tala niveau ya bolinga papa na mwana donc c'est ça mon pasteur pasteur Chouchou Kwale
tous un séminaire au Kanginga, on a un séminaire, en tout cas, aussi, ça pour un séminaire. Merci à tout le monde dans ma famille. Banananganya, ça va y sekola, babisole babochila banani bana bayana nganya sotu na pesi nombote en tout cas ba onyo so baninga ngai en tout cas bo soutenir Milo vision zali na ngona mulai a j'ai poussé ni mais vision zakaka to ko sa vision va to kufa merci Barezi na yope merci na chaîne Nabiso exemple TV merci voilà. Merci beaucoup Stella votre actrice Mimi Loleka, tout est bien qui finit bien. Ça n'est fini pour aujourd'hui, fidèle ami internaute. D'ici là, portez-vous bien. Et mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Adji d'avoir réalisé. Commentez, likez et n'ignorez pas la publicité que YouTube met dans nos vidéos. Alors, quant à moi, je vous dis, portez-vous bien et restez connectés sur nos antennes. Bonsoir chez vous. Bye bye. Beauté Oisa Brand Cosmetic UK. Oisa produit en toto et longa rabatache. Sopilingi kozana tema ko ya bien ya propre. Oisa produit na ya kosala. Oyo eza pola maboko pour la batache ya makolope ba genou et ba coude. Oisa huile et kendaka na produit en toto. Donc ce que vous intéressé, au continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Batunion sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez exemple de télévision, Barezi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barezi Baza, exemple de télévision, tout ça, les fondations Barezi Baza. Fondation Barezi Baza, Eza wana pona ko aider, pona ko sunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé o beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda ko tala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un yo dev sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zoro kabola ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que ah exemple télévision les appenda exemple donc to zawana pour na ONG na biso auto lancer yango accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est touché dans les camarades à Barezi. Pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors, numéro na biso affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bando Tinda, père, à chaussure, il y a Bana, il y a Age, Nyon, au Sangi, Sigara, Tobando Memela Bango, et pas la biso ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema donc, de tout ça touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, Moututo Kota la biso, on a besoin d'aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple de télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barezi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barezi Baza TV. Donc BB TV. Et ça rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein de savoir-faire en anglais. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place ba komi s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on a fini na toutes. Bon nous ba gag. Ba télé-réalité ya ba artiste. Ba vie réelle ya ba artiste. Ba télé surprise ya ba artiste. Boando zoa. Ba film congolais ya ba artiste. Donc ezaki zéro bêtise mais la préféré na changer comme Barezi Baza TV. Ba te belé ba retourner zéro bêtise na longo la kiango.
et comme Barési Baza TV, mais zéro bêtise ezakuna. Donc on n'a pas de bêtises. Zéro bêtise na kata Barési Baza TV. Pas de bêtises na kata Barési Baza TV. Bon, nous avons un film éducatif. Oh bon, nous avons papa, maman, les qui banana na salon. Tout bon abiso Barési Baza TV. Bon ça n'est RT. Barési Baza TV, Bébé TV. Barési Baza TV, chaîne YouTube na bino bino actualité, théâtre congolais, film congolais au Bourgogne en bonne et difforme car à la Katia Barési Baza TV, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yopoyo qui sango, partagez sango. Yopoyo qui sango, partagez sango. Tout y a quatre exemples de télévision, boki m'appelle Mbangu na Barési Baza télévision. Amoureux tu y a théâtre, tout botala SB TV, tout botala Belleville TV, tout botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, chaîne tout est diffusé à théâtre, Leke TV, tout au diffusé à théâtre. Alors, boki m'ambangu boki s'abonner pe ni a Barési Baza TV, ya Sikaye, Barési Baza TV, l'excellence c'est nous, le savoir c'est nous, le bon travail c'est nous, la qualité c'est nous. Barési Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous, je vous aime, je vous aime. Abonnez-vous sur Barési Baza TV. Bye bye. Exemple TV du Tonka, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 perruques, il faut s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV du Tonka, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV du Tonka, rien à dire.